mais yoko ba juge akuri ko sene ba limité président yoko le ba mingité yo zala l'aise yaka na ide peso yoko la politique c'est ça il fallait pas boya ba yate ba pesa ta raison na média que kobela ki alors ba kaiba commis document c'est là maintenant où il y a les choses commencent c'est pas Chichi balobité président yo kolobaka mingi te silisa kaka prestation ya serment bongo mona musalo yaka omwana musala sikoyo bakosanula bango ane mais eza bato banani baza empêché bajuge wana baprêter serment te eza banani lobi ezali facha avant facha kota lobi manini azebisa yo vers 6 heures okomona
bino lobby biso nyonso congolais soko tikali na ndako seko linga Félix Tshisekedi te ozalaka infiltré oyaka okosa bato lobby beta costume ateza mabe na kosimona loboko topanzi bana mura tokoti na kati président prêter serment. D'abord la constitution est claire. Janine Mabunda et Alexis Tambouemba sont des invités. Mais quand est-ce qu'on va parler de la crise demain? Au moment où le président de la République a instruit le Premier ministre. Mais le Premier ministre n'a pas obéi aux gens de l'hygiène de l'État. À ce moment-là, ça vient une crise paix. Parce qu'elle a fait Janine Mabunda Zate. Azan invité. Baye Singa Prof Mbata Zalaki Awa. Aloba qui était Bango et ça le corps Baye fait à Libala. Baya te Libala et ça Mais le problème n'a pas été Zalindena Ilunkamba. Parce que le chef direct du Premier ministre, c'est le président de la République. Le président de la République a instruit. Mais le long communiqué à la FCC et Bimi pour le Colobé était constaté avec violation de la Constitution, que nomination on a violé la Constitution. Mais on a le président de la République à l'obé qui vivra à Boué. Je l'aime comme beau. Nemi Mwilanya. Abengi batu na GLM balobi moyeto kuna ezate abengi bango na kinga kata lobi bayebi se kuna ba américain basa basali bozo linga abengi sabiso kuna po bakanga biso twande babengi réunion na chobese na lobate babengi yango réunion de crise IDPS viva réunion de crise cela veut dire balobi que crise ça oh la constitution est claire. En cas de crise persistante, les chefs de l'État, les garants de la nation, Yemoutasana Makoki, Yakobeta Piololo, Makevi, IDPS viva. Lobby na yo la ta veste. Parce que au revoir, qu'on vende la place Daniel Safou, un indiscipliné à Vandaka. Si le moment est coquille, il faut vendre un coup, il dépasse viva. L'obé sa principe car mort, Oya faut continuer à c'est-à-dire 4h du matin, puis on a 4h, il dépasse viva. Nation Kabila te tombe dans le Bogamba. Papa, chers combattants, chers Congolais, Tobanda Kokangawa, Naibisa Kabino, qu'il y aura bien les biens, dissolution du Parlement. Bamisuba Notunanga, aux autres Kaba journal, aux autres Yabiso 500. Or, Nabanda ko avertir Bino que calamité, ouragan, nous peut pas marquer c'est ça. Il dépasse viva. Oye Kolongo, la non Congolais, Naba Congolais, Toye Baba Congolais, Basabana, les lotikana Yebisayo, Neba Lobaka. Sokyo Monindo Kibele, lobby Babel la race, c'est pas ça ni ba lobby qui est au président national. On a navigué. Ba yebi c'est au président nationalité. Les locaux qui déclaré Mabé. Cela veut dire lobby Soussou. Au ko déclaré Makamusu. Donc voilà le bon Kanaba. Zala ou les laisse qui il dépasse viva. Parti au pouvoir viva. Lobby de Rosala compagnie, n'a pas député, ils sont tous pas députés. Il dépasse viva. Dès la valeur s'habite. Ils sont pésodaïs. Janine Mabon. Parce qu'il faut faire la déclaration d'une manière officielle au président Tokoyate. Ayoki le sambu ya bakombata bakufa kala. Balobi bakoyate puisque il faut président a respecté la constitution. Janine na tambo mam. Mais na maman nazo yebisa yo. Fati ayoki chombo. Washington le vote alobi formule li bako tonya taboto salani. Et d'ailleurs, bisolo bito sila na bino batu oyo. Na likolo hélicoptère tikingaka.
La tavesse. C'est dans le mercredi, ils sont comme député. Ils ont pas voté. Lobby. Le ça Mokoloni. Le bogo. Nazo remplacé tambement. Président ya Sénat. Yoga, les lolala na matière. On y a 6 heures de Zawak. 6 heures de Zawak. Kende sikoy, yoza tembe kende. Et combien là? Oh, match final. Samba yeba 15 jours to libérer Moko. Samba yeba qui est de pour libérer Moko. Libération Moko ça Moko nini? Yoka victoire à Liboso peuple congolais yoka. Victoire à Liboso et ça dit to créer élection Fatia comme chef de l'État. Victoire monsieur c'est lobby. Et ça boy. FCC. Le col balinga va libérer Mboko yote. C'est le babi Nzamba Congo soka yoka le sam. Akoni sa motema ya Janine. Nata mama. Bayate. Yoka wat trahison. Janine akai musika akangi bureau ya Assemblée nationale azikle akaina ona ndako. Papa, mais na minute vers 13h batuniye na protocole d'état alors Janine Mabon fungu les années maboko ya non avant qu'il soit dans 2 heures il faut réagir Ali Mekyo Ali voilà parce que boyebi fachi yo boyebi fachi c'est là où on a bodo la Congo yo ne osa osa na fachi vanda na ina ndako yeba ye papa konda la souci fachi soka atalom kabila nda yebi fachi soka atalom simi bale awangani maloba nyosa loba na mela tembo non mais la terre papa. Il est pas FIFA. FIFA. Lobby c'est historique. Yo. Bon mais non c'est pas Écoutez. C'est historique. Samba Congo. Toluko occasion ya boyika. Lobby yé. Et y'a gâté salini. Toyoki pepe de bozo sana na ba fikin. Boya na machette. To sengi bilu boya be. Boya. Soki to kuti yo. Kuna na machette. Avant on fioto lambanga. Makofi mibali ande tunda kai musinga balobi ke président sa trahir mboka apelisa che essence na moto facha lobité qui vivra
mais yoko bajuge akuli kosele balobi te président yo koloba mingi te yo zala lese yaka na ide peso yoko na politique juge balobi te président yo kolobaka mingi te silisa kaka prestation ya bongo mona mosala yaka omona mosala sikoyo bakosanula bango ande mais eza bato banani baza empêche bajuge wana baprêter serment te eza banani banani oyo bakosike banani babomi mboka oyo juge alobi te eza kolobaka mingi te wana energie akopele na banyama oyo te baza banyangalaka banyamudenge kaka napale nini bana moko baye na désinfectant na babiro nyonso mabonda alobi te limbisanga na bosana mais ye bango nde basigne document à l'unanimité nazoyebisa bino c'est maintenant tozokende biso moko na élection. Très bien. Fachi azosala après déclaration après ma maison le camp lobby tozo consulter nouvelle majorité. Président économé informateur Yassi Kitenge Yesu a nommé même Bayat. Très bien. Mbata yo talela ngai na ngambu na yo tata mbata ere akoya pas biso mabi mais yo ça fait des vitesses on l'a dit on te présente nyata borto na longwe si nazo sabino déclare zam piège à FCC ba yeba ki na bango il faut batika ko sala ko déclaration vraiment il fallait baboya bayate bapesa ta raison na média ke tobelaki dès lors bakei ba commis document. C'est là maintenant où il y a les choses commencent. C'est par là que les chefs de l'État il a vite compris que la guerre commence. Bakei ko publier document que tokoyate Facha lobby Dieu merci trop yo mo mi yoko mais trop na interprète en anglais pour en français how one is il est passé viva Nazoye Bisayo politique autonome na FCC Fachi silence naye mais je vous donne maintenant message les aboui biso tolobaki mariage tozali nango d'accord banani ba mariage sikoyo banani ba mariage isote ba moko Fachi be beto mutambu bakwei on peut se raisonner sur le plan national et international. Bakolo Baboy. Non, Fachi avait la bonne volonté de travailler avec vous. Mais vous l'avez répondu à mon
Monde silence. Voilà, bas sorcier. Bas sorcier oyo, ozo yo katolo, to yebisi bango bando basala nakani. FCC. Bando basala nakani. FCC. Nazo Sabino. Lobby Zadatini. Lobby Zadatini. Mais avant Fachi, après apprendre acte, Bajish na butoawa komekate. Kuna komekate. Soko sana ndeko na afio tolambanga arosumba. D'abord basola na présidence. Bakosala na cortège à présidence. Wa tika nini? Tika nini? Peperde bakei basali ma machette. Balobi tokosala sabotage. C'est par là. Nazo yebisa bato bakokote na stade. Bakokote na kati ya palais du peuple. Biso basengi biso boy. Place nyonso terrain ya libanda ya palais du peuple. Totondisa yango ande. Sina kati. Yango tokozala ba député. Po bilongi na biso yebani. Même na zana invitation te. Vraiment on a une invitation. Si. Di kansela. Ça c'est Tokoti doit l'appeler Fatia Kobimana ba juge libanda. On a représenté Bango devant la nation devant la nation congolaise. Alors voici vos juges de la Cour constitutionnelle. Flash, diligence. Qui sont pour Mabele Goningana. Si. Après Kosilisa Fatia Awebisaka Kamura Boy. Kadena Magunda yaki nango. Nafumola wana bazobwaka. Bazocha kadena sika. Papa, tobana ko lokabino occasion ici. Mieux de Berlin. Yebake Kabila Asando. Mais à cause que les aïetés à cause les aïetés bango sololi les alliés batunaye FCC mais les lots basala ke réunion hier na hôtel ni Showbiz na batu nyonso ya FCC balobi boye tosala tu yoka bakei musika basali invasion na est na prison les FCC. C'est là. Même qu'on a joué, on a joué. Simba. Est-ce que Nazoïm Sabino, puisque déclaration FCC Zamboui, ceux qui font Batouane va prêter serment, ils ont regretté parce que les ressources la majorité de l'Assemblée nationale. Maintenant, le cours constitutionnel, Baluka fait indépendance et la justice depuis Congo et Salam Bazo et Angoté. Cette fois-ci, avec Fatih Beto, il y a d'abord tout ça l'année. C'est la lobby. Lobby énergie va être là. Nisala to sayo luka. Bana ba bloquer misala na mboko. Bango. Lobby ezali Fatia avant Fatia Kota. Lobby. Manini. Azeb sayo. Vers 6 heures. Bokomona. C'est lobby. Les hommes de faire 11 heures. Mais Basengi va toquer à 6 heures. Mais depuis 13 heures. Kende.
soki bakatonge bayoka yo et puis erreur grave bamona na photo ya Kabila non oyo yasela Kabila non ere bazofandisa yo moko anyatira na libumu oyo yalimbiso simba ye voilà biloko faci azobanda lango lobi filme ebandaka te asali nini atela filme abandi filme ayebisaki bino mpe boluka occasion yokala o président koalition ekufa occasion eyaka te esala nini chino bokosala nini prenez-vous quoi songa pale lia meladi